Walesa, papa, Claude de Kabundu Walesa vraiment. Et à moi je sais. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. Rien n'est impossible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Baye bana pour soutenir moi na bango, ndeng na bango, parce que toyepe, ndenge tout le monde ndenge ba papa le monde bazalaki, ndenge ba papa Mike Kalamba bazalaki, papa Ari papa. Papa Michel Bakene ndenge pe ba otuko be mandenge pe biso pe toujours ya persona message à cœur à kenge. Ko panza sang malamu azambe kende ti na ba fe fo wana awe na ye kongo mbamelayo yawe na ye kongo mbamelayo liboso na yo na pusani na ye kongo mbamelayo maboko nanga na tomboli na ye kongo mbamelayo yawe yawe na ye kongo mbamelayo yawe na ye kongo mbamelayo liboso na yo na pusani na ye kongo mbamelayo maboko nanga na tomboli na ye kongo mbamelayo Baba, mimi mina kuabudu Mukombozi mwema, mimi mina kuabudu mbele yako na inama mimi mina kuabudu mikono yangu na inua mimi mina kuabudu Baba Aba mimi mina kuabudu Baba mimi mina kuabudu mbele yako na inama Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bienvenue sur votre site Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Un grand merci à Maman Rosette Lafleur d'Ambour. Un grand merci à Bachar Internet de Sabazali Kolandanga partout dans le monde. Je dis aussi un grand merci à JP Kumaluta, mon vieux Balobi, des Boulingwala. Vraiment, à Dabiso depuis les États-Unis. Un grand merci au pasteur Kabouni Walesa, depuis la résidence Naïna PCMBO de Piskazali. Un grand merci à pasteur Amos Mbayo, Balobi Mikolo, émission de l'Aka Congo, à de lui qui est aussi la promotion d'artistes et musiciens chrétiens profondes. Les lots petit dans la selle de la plateau parce que bon, l'émission Oyo, l'émission bat tous les lots basés pour la Congo Température basée pour ces périodes. Je vais recevoir pour vous artistes chrétiens, vraiment les lots, avec au PESA, message na l'émission de l'Aka Congo, Sion Chimanga, ou à la ligne de Bonabiso, ou à Bandi carrière naïe, mais ayembeli naïe, mimi, non, comprend les tons dirait, pas comme il m'a moupikou. Marie, papa, bazo bima kaka, Michel Bakena, bazo bima. Donc, tout le monde a qui côté banananza, mais vraiment, le peuple de Dieu est toujours béni. Parce que, bah, vous voyez, bima, les lots, vous voyez, République démocratique du Congo, sans Zambé, Moboulou. Les gens qui ont fait des messages, ils vont toucher les thèmes à Batou. Batou à la guérir, Batou à la sauver. Je ne serai pas seul de l'homme, la plateau dans Rosalana, frère Sion Chimanga.
oh émission lolaka ya Congo endimi lelo ko porter main fort aux anaye natina bino ko découvrir parce que musique chrétienne et la musique qui très vaste et la musique vous allez édifier batu mingi et allez ko délivrer batu ko sangisa mabota ko lelisa batu par rapport na bana nzambe. Déjà na kopesa mbote na invité na nga moko lelo frère Sion Chimanga. Bonjour. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. Rien n'est impossible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Nom de Jésus-Christ. Oui, bonjour, Bakios, bonjour, la en direct partout dans le monde. Comme on a frère Sion, tu m'as rendu de Nabino. Naïe Awapo, oui, pour découvrir le Pengaï, Bandalelo. Merci beaucoup, Nabino. Merci beaucoup, frère Sion Chimanga. Toujours un message, avec Bisso. On dirait, pasteur, il y a grand cassé qui va soutenir yo, papa n'a pas voulu aller ça. Faut la ramine mingi. Caméra, le pasteur Amos Mbayo, tout le monde a le message qui est dans le dit que musique chrétienne, il y a des gens qui dominer. Ceux qui ont petit banzem pour madame, les autres le à côté va profane. Ce que mais dans l'ensemble, balinga raming ni belle mélodie, balinga raming ni message. Message ni les frères Sion Chimanga a éli dans l'ensemble. Message on a éli dans l'ensemble parce que la Nabiso, Nakin, Congo, Afrique, monde entier ça que baye bana soutenir moi na bango ndeko na bango puisque toyepe ndenge tout monde ndenge ba papa le monde bazalaki ndenge ba papa Mike Kalamba bazalaki papa Ari papa Michel Bakene ndenge pe ba otuko be mandenge pe biso pe toujours ya pe sona message à cœur akenge ko panza sang malamu azambe kende ti na ba 20 fois wana eza mutu moka za soki na mboka nini azo vraiment azala sauver na travers lo emonga na koyemba. Soka yoki anga moka sanini azala pe sauver soka tobela amoka ayoki bien yango de message na ile bango na journal lelo. First Sion Chimanga abandi il y a combien d'années depuis abandi musique chrétienne? Oui, depuis na moi lelo na stade déjà 3 ans na bandi carrière solo depuis 2016 donc de l'autre Togo déjà 3 ans ngai na kunanga to fait d'ailleurs 3 ans na biso na 5e mois awa on a fait mon église on a organisé pour séparer na bande na biso ndenge tout ça depuis 3 ans na biso l'existence. Yebisa biso sikolo lelo tomoni yo ba vision na auto ba projet na yo vous en avez besoin oyemba kaka nini yo moko bien okende pe pa bande kono lokola ba Michel Bakende bazali ba Paul Bakende bazali ba tupe ope ba yemba pe avant yo pe moi justement message ya malamu. Vision na yo eza nini na musique chrétienne? Vision na ngai eza kaka ndenge to koloba ke ndenge ba papa Michel Bakende baye basale biso de nzela biso pe toto landa bango na ndenge ya sima wana toyeba ke na ko penser pe sang malamu to kende pe ndenge bango pe bakenda tout ça pe comme bango pe basale pe Congo. OK mais vraiment souci na biso yango wana. Frère Sion Chimanga déjà réalisé album single. J'ai bien dit mon show bêta déjà parce que va trouver une ligne parce que service qui est basé mon ligne bêta là il pas comprendre jusqu'à vous dire allez ça basé mon ligne yo fait muto vous avez la carte voilà ça va dire est-ce que vous réalisez déjà quelque chose de pas mal tena noto sala ni maxi singleté yango nde toye na kati ya température pour que l'axe que to comme déjà prêt et là que je dans tout ça soutien basé mon tango ebele pour tout ça là donc d'abord avant d'avoir l'album nous préparé moi maxi single moko il y a 4 chansons tout lancé dans le marché mais toujours en des soutien et on doit toyer pour mettre à la porte pour être basé dans soutenir biso na kati ya production. Est-ce que vous ça le plaisir na bandi on a biso ba kasaya oh baza di banda moko baza partout dans le monde baza ebele oui mais la so nzembo moko ozongisa bango kaka nzembo nzambe mena chiluba
et ça n'a fait plaisir na papa na biso pasteur Amos Mbayo kwa za kola na biso bande ko na biso belé ba za kola na biso ba Denise Fabiano azali motema ya Igor Minto depuis Belgique ba te belé ba kozo ba komona kuma ba kolanda yo frère Sion Chimanga yembela biso nzembo moko na Chiluma et ça plaisir na bato so basambela et papa fa biso na pesi d'abord papa wale sambo te belé sikazana maman Angèle Bakakumba na jambwibwa jamwambi Elia Bakakumba na jambwibwa jamwambi Elia Elisha waka mulamata mukelenge wanyi tuyaya nebe mukelenge wanyi tuyaya nebe kusengeleji meme bwa meme kushala mukelenge wanyi tuyaya nebe kusengeleji meme bwa meme kushala Merci beaucoup pour soutenir vraiment Nabiso, frère Nabiso, frère Sion Chimanga. On a moni vraiment très posé et en plus ça a voix mon yakitoko. Azali koyemba a épé un message a épé mingi koy sabino que ceux qui bino opécier soutien té yépé moyen pe sabino bino ba malam ezali. Mais bah dit qu'avec Dieu nous vaincrons. On a dit que frère Chimanga, Sion, n'enga les cani à au la Congo température, le bon on a déjà, et vous pas me l'appeler le bon on a et vous en avez. Frère Chimanga, est-ce que vous avez une relation nini n'a artiste musicien au Lilo, au Yo? Est-ce que vous avez une relation n'a artiste musicien chrétien au Lilo P va vous séparer là-bas? Oui, vous avez une relation à Bango, c'est trop dur. On a mon côté. Sauf que Naïm Bango bien, Bayim Bango bien. Papa Mike Lamba Azali, papa Michel Bakeda, maman Laurent Bongo, maman Kodé Bondembe, Baza déjà. Et puis Bazola a un message pour soutenir Biso papa Toms, maman Nadej, c'est que vous allez Biso tous vraiment descendant Nabino, tous ça vraiment fierté Nabino et papa les Moloto. C'est ça. Est-ce que là on petit porte c'était pas artiste musicien pour justement featuring là? Moni na otu komona papa na biso ndeko na biso Michel Bakenda atu koyemba nzembo moko bola frère la sepele na makasi nzembo wana esali kitoko. Est-ce que ceux qui peuvent faire Sion Chimanga okepe na idée na on fait pas Michel Bakenda mwa nzembo moko komi akoyito pe boyemba yango batu pe plus ba ko découvrir yo sur makasi? Est-ce que vous appelez moi na ba application na pe ko qui n'est pas mal de connaissances? Oui, idée wana ezali nango na kata maxi single dans 4 chansons ata moko asuka na kobeta na papa Toms na maman Nadej. C'est selon vision na ezali pe bon. OK, papa Toms maman Nadej frère Sion Chimanga dit que a revara mingi ayemba na bino et vous allez bien à part na bino parce que bino pe bo utaki karaboye et puis vous avez soutien basa bana na nzambe pe basoutenir bino lelo pe bokoma ba icône na kati ya musique chrétienne na biso. Frère Chimanga, est-ce que le groupe ça la plus plaisir et vous avez besoin de moi pour les sous ça c'est un plaisir. OK, merci na pesi mbote na papa ari papa esikazali azomba vraiment nzemo na yena Yahweh naye kongumba melayo Yahweh naye kongumba melayo liboso nayo na pusani naye kongumba melayo maboko nanga na tomboli naye kongumba melayo Yahweh Yahweh naye kongumba melayo Yahweh naye kongumba melayo liboso nayo na pusani naye kongumba melayo maboko nanga na tomboli naye kongumba melayo Baba mimi mina kuabudu Mukombozi mwema mimi mina kuabudu mbele yako na inama mimi mina kuabudu mikono yangu na inua mimi mina kuabudu Baba Aba
mimi mina kuabudu Baba, mimi mina kuabudu mbele yako na inama, mimi mina kuabudu mikono yangu na inua, mimi mina kuabudu. Merci na papa. Donc et ça linga plaisir makasi frère Sion Chimanga bana poto bana le monde entier pour soutenir. Donc ma mission chrétien à boyer attend d'abord très azoyemba kitoko ba frère Michel Baken na pe ba utala boye lelo bozomona ntango Michel Baken na soko ayembi na dioki nzembo moko sembola loboko na regretter na bité mingi photo zonga rasi soto yoki ma mélodie bomoni boyende za frère Sion Chimanga achile côté sur le marché ba yembi banzembo bandeko nae abanaki na nzembo ya Ser Nadèche nzembo abanaki Gaël musique et puis ayembi nzembo ya Henri Papa. Donc bandeko na biso bozali bana mboka ngala recommander bino kaka pour soutenir le production sikoyo projet za ndenge nini déjà na studio et là vous préparé comme on a titre Maxime nanu na zuva ma titre ate ya kopesa mais ngai na kopesa mon titre ben na zemba penze moko ya kati ya Maxime na biso Papa Ozazambe lokumwezongana yo kinosuka yango toyembeli yo e papa Yozazambe lokumwezongana yo kinosuka ozuaki esikananga okufiliwa ya soni kwete na bika yango toyembeli yo e papa Yozazambe lokumwezongana yo kinosuka yozuaki esikananga okufiliwa ya soni kwete na bika. Tu demeures dans ta demeure au-dessus de la terre. Tu vis dans nos vies, oh Dieu de toute grâce. Yango toyembeli yo e papa Yozazambe lokumwezongana yo kinosuka. Wana ezali vraiment partage. Bien chanté, vous avez bien. Vous avez les écoles m'ont été posées dans moi parce que nous avons des débutants, mais tout le monde a ni posé ils ont même pas parce qu'on a une mini et surtout à 6 heures, mais il y a la mélodie chrétienne ils ont épaté, tout le monde est très calme. Ça veut dire que l'esprit du Seigneur est à oui, nous sommes dans la boca, ça veut dire que nous sommes dans la il y a des révélations à Sika, maîtrise et autres cas pas à Mogonzami. On a dit merci vraiment. Pas retenir ni frère Sion Chimanga, passage dans la température, dans l'émission de la Kayakoro, pas retenir ni donc le numéro de téléphone là, on peut s'appeler message ni frère Chimanga. Oui, pour la construire, c'est ça que nous préparons Maxi Singel, mais nous avons des soutiens, il y a des kosenga vraiment soutien de sungi na bayo to la biso libanda mboka ba ba soutenir Maxi Singel zo kala minute mais to dans des soutien production pour être e bana na kobima alors na zo senga kaka li sungi et pas ya ba nyoso bazo la biso papa Amos Mbayo adam salazan makasi et c'est ça vraiment aye bana soutenir pe biso papa Walesa papa Claude Kabundu Walesa vraiment ya ngana zo senga vraiment li sungi na ye pas biso pour y soutenir bison na sengi na papa JP Kumbaluta on en États-Unis na sengi vraiment on va soutenir vraiment biso kotoyo na sengi na frère Benoît na Dallas na États-Unis soutenir vraiment frère na yo
papa Peter Kan Kamunga bana soutenir biso na sengi na papa Kaba fils maman Sandra donc na baba tous bato na biso vraiment na église na biso bana soutenir vraiment Martin Singh na bango. Merci papa. Numéro de téléphone bato contacter OK, olingo contacter ngai libanda plus de 0243 84 269 25 41 plus 243 84 269 25 41. Wana Isaïe vraiment yanga mokumba moko bengi ozinga. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission. C'était là le frère Sion Chimanga, vous soutenir vous dites que Bisso émission de la Congo. Tout ça, la carte pour monsieur un artiste, un musicien, il y a sans exception, ils ont la côté musique chrétienne. Donc, ça, il y a un plaisir. Là, vraiment, là, qui est le Romoro Boya, le bénin la montée, mon frère Sion Chimanga. Donc, c'est ça, les amis, à Koussala. Donc, on a vu que le passage est analogue à Koumouzanza, le Platinier. Donc, Binoka Kabato, donc l'empereur, mon vieux, Babi Deboulongwala, JP Maluta, depuis les États-Unis, des soutenir frère Chion Timanga. Je lui attends en charrière annonce parce que nous avons fait producteur, fait sponsor, il y a mission de la Congo soutenir. Papa n'a pas boudoualé, ça a été la mine, moi là-haut, mais qui t'a eu ça, ah, bah si j'ai n'a eu ça la Kawana, autant qu'à la église, les abonnés de l'autre Yambi. Moko abino Sion Chimanga tous avons besoin que azala paix donc il mobimba et ba ndenge pe ba lelo ba Michel Bakenda. Donc on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup à Denise, merci beaucoup à Igor Milto, l'homme qui contrôle le plaisir de sa femme Denise Fabiano. Et je dis un grand merci à Karine Sita, Babi Restaurant des Payottes depuis Belgique. Bato nyonso baza na besoin balia les tuma balia biloko ya mboka bokene na ngana des Payottes, c'est pas Karine Sita kuna na Bruxelles. Donc merci beaucoup à Zan de Sita oza ko na Gino Chaumba bato nyonso ba na émission de la Kaya Congo boeleza la musala des sociales donc ngana Congo température za lokwa likasa na nzete. On se retrouve à la prochaine. Bye. Mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température, et y a mon pépé, Congo température, et y a mon pépé,